Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Tikunaga na za kuyebiso Tikunaga kilema tukineko Kutala na biso Avide public Tikunaga ko kilema tukinde Fakilelo ndiko Izande fin Fakilelo ndiko Tuko sepela Yumo coupe Oye bunenga vide public Ebenga kea Bamisise ba comédien Tiko comment Abidi Pibi. Didier Masuki Abidi Pibi. Chez Didier Masuki Abidi Pibi. Didier Masuki Abidi Pibi. Bien. Futanga kombo mwana mukanda nga si mukande bingi. Nakoloba nini? Mwana nga na Eliawa Naomi Balo. Naomi Balo. Ah. Naomi Balo. Oui. Kama ça. Biso totuna ki mwana tomoni ke mwana oyo kosenga kasi yo moko oyebi nkumba moko eza kuna bakotaka na fenêtre bakotaka na porte mais na fenêtre te avant tout Congo yanga kende kotuna mwana na ye tulobi ke mwana azali malamu kasi eloko nini eloko kotuna na mwana na bino makambo nini aza na mwana surveiller masanga oyo boye parce toza na mama na papa toyeba wapi oyo nango eza réserve esika ya komelela wana eza mélange ya sukali bière na tie 2 whisky papa mama yango parce que tozali boyebi toza na mama na papa moko na bango susu amelaka ya mingi kolobaka oh te yo ozwi ya mingi okuna azwi ya moke tokendela obie mpo bakisa ndenge na moni bokanisa nano parce que partage na biso ekobeta ekosalaka mwa mobulu mama pesa ya mingi na papa obie papa pesa o papa paki tovandeli awa yango kuluta uti kotuna ngai natuna yo olakisa biso Naomi oyo toyeli awa wapi yo kolakisa kaka kopusana te mpo nano bapesi biso lakisa kaka na musika ngai Naomi Naomi oui comment nena Blaise Makungu. Ah, Blaise Makungu. Ah. Obiti na Gazalia utalabatu. Oui, parce que vous bani. Ah.
biso tozali na biso bandako na papa mais bato baye balobi biso Naomi aujourd'hui oui bayom tu connais aussi to solo lui baye moni lopango porte za polele balobi ki avant tango bakobima bakangi lopango donc yango na balingi bapesa biloko oyo mosusu asi bapesa mpona yango d'abord nakotuna na papa ye mutu andimi ndamba biloko ye nde akopesa yo seboni liboso papa soki andima biloko oyo bango bapesa mpona koofficialize finissage ce n'est pas libala mpona finissage napazona oyo aza papa siko papa andimaki ekotisaki bango na ndako ayambi bango parce que soki ayambaki bango te bale bazongaki mie moto akotuna yo soki andima ta mosusu oza na nzela mosusu bien seke moto mosusu aza pembeni na yo ke non lere yango oyo bazolo balobise pana ok yambo mpenza merci na bandeko ndenge boye na mwana oyo ya ngai mpe kaka ya mobali soki oboti mwasi oboti mpe mobali donc nazwi automatiquement mwana mpe lisusu ya ngai alors Naomi azali mwana na biso donc lelo Naomi nazolakisa yo groupe oyo ya bato nyonso oyo baza accompagné na Blaise bayelinga enveloppe oyo na masanga oyo toza nango eza symbole mais ebele alors nga nalingi nayeba na miso ya Nzambe mpe na miso ya bato soki yo okoautorize ndenge papa Jimmy alobi nazwa enveloppe oyo na masanga oyo baye nango na mela na tina ke mpona bovivre ensemble kino Nzambe akobenga bino na mobali oyo aye kopresente epai na yo ndenge kaka papa alobi soki nzela mosusu eza te yo autorize ngai nazwi enveloppe nakotia yango na poche en plus masanga yo moko ofungoli opesi nga na mela symbole ke papa nandimi mobali oyo mela masanga oyo asombeli yo. Oui papa nandimi ye lia mbongo mela masanga oyo apesi bino. Ok. Pesanga enveloppe. Enveloppe yango papa. Ok, merci. Masanga yango baye nango. Masanga yango papa mela. Ok. Nazomela yango na kombo na Yesu parce que eza esengo na ngai nayebi ke mpona kokoma ti na ntango oyo mwana aya kobima vraiment ezalaka eloko esengo nakolela te mpo esengo eleki mingi mais lokola natie Nzambe na nga témoin na bandeko na nga bozali awa vraiment na kombo na Yesu nazomela yango na amen. Voilà. Équité. Alors, nazanga mon côté, naza pena mama. Alors, mama pe ye mutu tobotaki na ye Naomi. Donc na rolinga pe azwa pe par na ye kaka ndenge kulutu alobaki ke ta mususu ngana ko melebele ta mususu mama ko melebele omoninga manda mboy na losilisa. Siko boye ba pe posa ya mama. Mama pe sanga ngamo na servir yo. Wale lo ba pona mwana na ya mwasi. Namela masanga. Oui, maman Mela.
nazomela na miso na bino nyonso na meli na kombo ya Yesu. Amen. Voilà. Fiançailles, la relation. Là, nous avons mis moi sina mobali té. Processus, c'est une période probatoire. Il y a observation jusqu'à ce que Okoya Kopesa dot. Kasi. Moi si ce qui a bini la quartier Bakoloba. Bakanga qui no pam parce que le pam fumula Kopesa yo pour que ne si on peut déjà une partie mais on a moi si sur la bini balobi moni elingoana ce symbole là donc personne doit s'approcher parce qu'il y a des protégés. Balobi pas na ceux qui elokoni ni bino boye pour vous ça symbole. Moi na pe abongama yaki na moi lopete poatia elembo ndenge oti koloba ekobanda kobima ye bayeba ke aza na processus na yango akopesa pa mwana ye moto ayebi oyo nini sentiment ou émotion oyo ekotravaille na ntango oyo alakisa biso ke ya ye molongani oyo akosala na ye nzela elongo yewa Pardon, Toyoka. Makelele. Toyoka. Naomi, je te promets. Plus fort. Je te promets, je serai fidèle avec toi. Amen. Et puis je resterai toute ma vie avec toi aussi. Amen. Jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je t'aime mon cœur. Tu es tout pour moi. On a kolakisa ke mwasi ko banani babandine bakomi bafiance tolingi bakovanda kuna esika tokolia soki bakosala ndenge basymbolize ke ndenge nini bakangi lopanga ta biso moko te nde bango bayebi moma nini oyo bakovanda pourtant tokosepela bango moko bakokangisa nakanisi bamama basi babongisi biloko okozonga pamba te tokochange place po tokende kuna komsa babana koservir misome liboso nakanisi bamama ndenge bokotisaki mwasi bozwa susu mobali na mwana na mwama bomema bamo na esika obongisaki après biso nde tolandi DJ Merci.
C'est bon. Un grand farceur, maman, qui nous accorde. Voilà, nous arrivons au moment que nous allons prendre notre repas. Bénis ces repas au nom de Jésus-Christ, que cette nourriture nous sanctifie corps, âme et esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Tu as déjà pris la photo? bafetisaka makambo esengo toye mpona makambo ya famille bafrère na basere basangani ndenge nzambe kaka alobaki na bible ko mobali akotika baboti akoluka ye mosungi bakosangana bakokoma moko yango toye na mpe nabendi mwa 3 plan na ngai po elakisaka eno toyaki na esengo bapanache misato donc bango mpe bayokanaki bakobotaka 3 bana yango nameli 3 panache esala biso mwa vrai quoi donc voilà tolie na nzala na biso tomeli na soif na biso puis tosepeli quoi on est ensemble donc ezali nango likambo ya mwa Dimitri Ballon d'Or bato basangani après bafete ekoya quoi plaisir et puis fête yango eza fête ya réconciliation nakutani na famille donc kaka dide masuki na pointe nasepele ya trop koloba ya te basi kitoko na fete mibali kitoko voilà bonne chance nzambe apambola makambo ekende bien mpo satana aza moto atungisaka libala makasi na niveau moko oza na ide te donc batiaka kibonzambe ko batiaka kibonzambe bala na exemple ya bapapa ya bajeune te mpo bajeune bazwa na mbri bazwa exemple ya bapapa mpo bango depuis babala na baumela bazala secret na mwa toyebaka te ya biso lelo omona tobali na ntongo tokaboni na midi bonne chance na bango bazwa baexemple ya bien donc nzambe liboso te thank you very much.
solo ya solo lozambe bouge kitoko bonzenga famille ya Zible, donc félicitations à Bango, donc to sepeli makasi, donc le reste Nzambe yazaka liboso nyonso. Merci. Merci. Nous allons à la fête il y a petit nanga Blaise de Van Arden à Yverdon. Tokumi à Lausanne, c'est très kitoko, on a massina yena, famille de Mombasa très accueillant, on va famille ensemble, bon, voilà quoi, tout ça la fait très bien. Didier merci pour elle, des fois paye, petit nanga de Londres, et on a besoin. Tozalaki zalaki na ye, na sepeli ya tout les kitoko, tout le monde continue kaka. Merci. Bon, message nanga pour Naomi na Blaise, félicitations. Papa Blaise na pesi olongoni na oyo sali. Ebele bakokai kosa oyo sali te me yo kokisi biso pe osepeli si posa motema na biso, donc osali oyo tozalaki ko espérer. Donc nzamba pambola couple na bino bokende musika, bokende bosala ya minene pe ya ebele. Bienvenue dans la famille. Papa Blaise, Naomi, mobali na yo, boza na kimia, tosaye nzambe, loboko nzambe za na bino, kino bokoma bakoko bokosima banzete, bokobotela biso bana. Donc nzamba pambola bino lisusu. Un plaisir, j'ai
d'accompagner nos jeunes mariés comme ça. Dieu les protège, qu'ils aient beaucoup d'enfants. C'est ça mon souhait. Amen. Bonsoir chers amis, on est là pour le mariage de notre fille et de notre frère. Vraiment, ça se passe bien. Mon frère Zoro à Balisara toujours, à continuer au Balisa. En tout cas, on est là, on est très très content. Ça s'est bien passé, on nous a bien accueillis. Et puis voilà, on souhaite longue vie à cette famille. Mabota, Bolingo, tout ceci au nom de Jésus. Ouais, donc déjà avant pour la Camboya bien Senghor, donc deux familles Koutani on a fait les balles donc soutien toujours il y a beaucoup de soutenir de Renabiso ensemble. Merci. Non, remercier non pas frère Nanga Blaise, félicitations beaucoup vraiment et non peut ça bonne chance et c'est tout.